Merci le service protocole de sécurité. Bonjour, c'est la puissance de Vino Malabo. Toujours Cathy, bien sûr, le papa pour la défense à Descendant Abraham, l'homme de Satan, le chef de
na TikTok. Chombe kunga, donc toza na matanga nde bomona biso banda lobi na butu ti sikoyo tozaka awa kala tro te tozokende donc toza na internet awa ama social ye aza kote social donc eza te nzambe moa ye nzambe nde mutafutaka merci Grande.
atikali na matika minyo te obongo sikoyo mpo ani alanda ye biso te Passione livre, il gioco, sembra divertirmo, anda mais para lá, Posso montar só que anda aí. Irmão, deixa eu passar ali. Sim, vai passar. Jovem. Respeita o meu trabalho, é? Vai aqui. Deixa.
C'est musique on a où? Oncle. Un souvenir à Bolémo na bino. Sala Bolémo na matanga, image za raté. Tala yango ba. Abola ta souvenir na hiyo ta sala. Souvenir na ya awak kan kita jadi kaya sih. Ada itu. Apa ada bikin apa ya? Ya oke macam bagus. Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Na jo sola kana bana nangaiti. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo komate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususa za na Belgique. E komakate. Oh, mais baza ni kuiba. Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai
obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko jibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi jibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tena baza continua jibe service ezali soki baneke angolais nali te angolais jibe service ekare eza musika Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yopesami na biso que tous là les orphelins ont besoin de nous. Alors les lots qui n'a pas jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ils toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met nos messages au pays à Kolobete. Tous là, premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po le lobalia. Bana lo po le lobatanga. Bana na po balala na place ya bien. Et sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali na difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse.